Ah, mon yambé, tu n'as yambi na obeb ça dirait pourquoi ozwa kaka part ya Karine pourtant on tient beaucoup dans votre équipe. Safi Manila. Aussi pourquoi nazwa kaka part ya Karine Mokonzi. Je pense pas que nazwa kaka part ya Karine Mokonzi. Biso toute l'équipe nationale de Karine Mokonzi n'est à se comporter, à se comporter. Déjà ce qui problème est Karine entre les autres, il faut le garder chaka na se kaka. Na kokote la muninga msute na kokote la Karine te parce que zala ereko mamabe. Ngai na kote la ka so na zo para Karine do bana ba inconni. Ba tu misusu ba oti musika ba ba sulu ka ba combattre Karine. Là je suis son fils Kevin Panda na kokota. Il faut na kota mais entre biso ba problème jamais na kozwa ka para Karine. Ba ndeko msusu bazali na ko défendre bango na ko sala bodesi para Karine na zo ndeti nini. Ça finit répondre à la question. Posez vos questions et vos benga numéro et affiché et causala très bien. Relation nini zalaka entre équipe nationale et Angelica Mandelena. Christian Luko qui poto na poto. Angelica Mandelena toyebaye et pas ya Karine Mokonzi. Une mécène, Azaïko aidé Karine, Azako Kabila Karine, et puis déjà sur Karine, Azana Batunaye, Nyoso, Bako Mara s'adapter na biso directement, Bako Mako Sangana biso, Yangom Angelica, Madeleine, Madame, si Tokoma qui ensemble, Thomas Pegozala, toujours à bien, tout ça rappelle toujours bien, c'est une sœur, c'est une grande sœur, c'est tout, c'est ça. Ozala Kaveo ya solo, bijou, c'est des questions banales là. Trop, ça répète tout le jour, même question. C'est l'important. Posez vos questions et partagez cette vidéo. Et ça l'a très bien. Partagez. Non, c'est la question à Bino parce que j'ai envie de répondre. Ça vraiment la pose ça. Oh, appelez comme côté, appelez, je suis en direct. Namoni appelle à Liboso et Koti. Allô, bonsoir, en direct sur ma page Facebook. Bonsoir. Bonsoir, les Fatou, en direct d'Afrique du Sud. Oui. Ya, merci. Merci. À propos de Cynthia Kapash, on se n'a pas de l'émission numéro 1, à l'objet à Kamo Kutunde au lobby comme une émission. Pour tout le monde, l'équipe nationale est ensemble. Normalement. Ah oui. D'ailleurs, on a pas lobby à Kamo Kutunde au Mutoko Benga et soit des autres lobas. Comme on a été. Merci, les prix à Afrique d'ici. Na répondre yo. Déjà ça plus ma réponse ma solo il y a équipe nationale plus ma nabiso. De un d'abord si Tchaka Pachi, c'est d'abord ma soeur. C'est une copine à ma soeur Sandra Kambi na PCMO de Sigazali. Équipe et Sangisa Kibiso. Kolaksate que si Tchaka Pachi a côté une équipe nationale. Alors tu as ba Karine Mokonzi ba Jaël Show ba Afi oral la taille kita. Moi makamo ele kaki na kati wana ya équipe nationale oyo peut-être tout monde qui mutasala qui faute c'était Cynthia Kapashi. Déjà to telemela ko peut lobela rango mais et après tu es qui ko lukato social bara na terre to chama mno sona selo ko la bato ya mokili. Ben to kstara bato balinga bato bazala ensemble té. Lokola bato balungaka bato bazala kana kimote mabeba panza kaka bato. Ya momoni que Cynthia à se retirer qui peut checker moi mon panzi to checker moi mon libanda ça veut dire que rien à voir et qui c'est sa famille et ça n'a pas problème c'est que oh non Cynthia a ça vie n'enga pas ça vie na biso ça vie na biso to na tant comme on a été pour na CPI ça y est non et ça déjà na comme le Kevin Panda des jeunes producteurs Kevin Nazaki lokola mwana muke lokola bébé biloko mususu na ko sala te ba fitité mususu na ko luka ke na lekine émission na finga o ki peka o nini boy non c'est trop banal c'est plus mon genre déjà genre na ngati ya ngomo ke na na bangi ete ezate ke nazaki na posa pe na senga e pardon to na sali ka moko be na signe respect na signe ke muta yambinga na France de mai ya ngomo tanga tout ninga c'est elle c'est qui je dis c'est Cynthia Kapashi mais ngomo tanga ki comme rien à voir ça veut dire que ngana ko fallait ngomo tanga ko ba faire na ba héritier est-ce que fallait na posa ko ma camarade héritier to ba solo to ba ensemble non alobi kenaka bongo c'est rien à voir ce que zolo ba ka moi ka musaete c'est la vie hein c'est tout
Bon, mais en tout cas, c'est pas là qu'il y a un acte au salaire qui est. Merci. Mais tu peux se faire na yo, là c'est pas là acte au salaire qui est. La fois à majeur on a vie. Oui. Donc l'étape les oleka. Pour la majeur, ce que ma cambossé l'équipe de route. Moi là c'est pas là nous répondre qui, on est normal bien rapidement bokos. Merci. Ndeko zo c'est personne na confinement au ndi mati. Ozo pesa biso bien modo sina mulika bo, sina mulika no ligne. Na coaching ba mo pour stress l'équipe makasi. OK. Voilà, non ça on toujours pour la vie. Oui, merci vraiment madame. Na mona tiki ba pele belezo kota ba benga po ba e kota na kati ya masolo. Bye. Je vois une deuxième appel. Appelez et partagez cette vidéo et ça l'a bien. M'abonner tout. Mbala si mon bon on ça on a kati ya Congo Liziba TV ba vidéo parce que bisika to bureau est un peu fermé. Tout ce bureau na Gombe, moi na ça direct que zalate kuna esimbate. Allô, bonsoir en direct sur ma page Facebook. Allô, bonsoir. Allô. En direct sur ma page Facebook. Bonsoir les questions. Bonsoir madame. Obengi de prix wapi. Depuis Luanda, en Angola. Ok maman, vas-y. Question na yo. Na sebela na émission na yo, je vais kitoko continuer. Merci. Olinga ko mingi le question. Ngapi na linga votre. Ok, merci. Olinga tout na propos ya Karine na Jael Show. Est-ce que relation na ba kaka ndenge nzalaka to esuka ka bongo to ndenge? Na minute oyo mwana muke azate. Biso tout okoli toza siko ba responsable na mutu ana kwane ana ayebi lo ni azoluka asala. Karine c'est une sœur à Jael, Jael aza sœur à Karine. Na kati ya famille ba problème ezanga te, mes attentes ezanga te. Eza ke batu o batala biso ba bino botala biso na batu ba ko panza biso. Oyebi te Karine. Jael kuta tonga kayo. J'ai le ebité Karine muto atonga kayo. Oyebite yango wane moni ke ba misante parce que ceux qui muto za na esprit te oyebi ko mettre makamte otali ba bien fait ya muto te totali ba mitala ba bien fait te ba tali ba bolamba moment ba pasate yango epusaka batu ba be ba na ba so ba compréhension mais le kola nga mwana na bango na za frère na bango na za lekechu na lukaka na peser bango bolingwane zala parce que comment les gens le Karine j'ai so ba soigner lelo eza guerre mondiale. Poko finga na kozala ya liwa ya kindoki siko na taota bo finga ni makamba ko finga na ezala ka susuté esimba ka pe susuté yango baza toujours dans les bons attaque ba ko tozala nde tozala ka susuté pour mutu takomi na kwena za makamba na mais Karine c'est une sœur à Jael a sœur à Karine baza toujours kitoko baza toujours bien ngasko na kamora batu oyo oye pa Jael ta Karine ba ki bo pona yo Jael en Afrique ici ya boti sa vie na ye Karine ana poto lobi nzamba osunga obota ko bala sa vie na ye famille on etikali et il est important ça veut dire que baza toujours bien nga no mona mabe on a te que simbi baswa ça veut dire que sans moni Karine na Jael baswani ngala mona lokola boye na komi na sili maele c'est quoi ça bo tianga wapi eza nini c'est ça oui et tu me va benga oui j'espère babenga na so tala ki directement afi Laura sala ki boye basola ki na Karine kitoko basola ki vraiment très bien super canon waouh c'est ça OK biso to lingi ka bon famille eza sacré bon ça bien merci merci c'est bonne chose pareillement namoni Shikito bonsoir yo longwa kuna Jael boyi. Oui, j'ai la koboya kondima eza opinion na ye, aza mukolo, aza mwana mukete, peut-être alingi na ye ba futilité te, alingi na ye ba problème te, alingi na ye te ke ezonge kite matas Karine eza sœur na ye parce que o muna te so Karine na lobi Jael abi kolobate. Na intimité. Tout so Karine Jael so ba Karine abi kolobate. C'est-à-dire bango mi balé baza mikolo balobaka pe makasi. So ba bini baloba peut-être likambo to ça na minute ya gouvernement ekola le comme sujet na bango ya important to chaka mandoki na se ça dit que mutu ala makamu na ye po bokolo baloba swani baloba ni ba vérité et après lobby et lo ni osika ba loba parce que ngaba na ndo finga na internet finga ka même sujet
si jamais balé pour finir sous nani mutakisi zoba boy c'est pas de problème là m'appelle je vois appel Bengi allô bonsoir en direct sur ma page Facebook. Allô bonsoir. Bonjour au Bengi biso depuis web. Ouais au Bengi biso depuis web. Na bengi lino depuis Grèce na antenne. Ah antenne Grèce yinda kuna. Et yinda ma fort na lela fort lekeleke. Merci maman. Na sepeli en tout cas pour moi na landaka émission na on azara abonné na ba chaîne na on nyonso. Na sepeli na direct on na ngina tia mwa maloba nanga. Oui. Na ina loba noka boleketu oza jeune oza na plein de vie. Oui. Oza jeune moko oza encouragé et poza maele makasi. Merci. Donc au moins séparation mususu ezalaka pe bonheur et pas amour. Oui. Olinga koza hypocrite te frère na ngai. En tout cas toza na tas de la fête tuna mutu akomi koluka ayebe longi ya nzambe. To vivre na baninga o bazo la biso nzela ya malamu pa o bazo tia biso trop na baronkine na bato. Ozo yoka leki na nga. Na sepela no makasi nazobwakelo ba fleur ba bonne chance mais na ngika ozala respect na mikolo. Merci. Olinga to ba ta bosi bolobani na site ya kapage yo lobi kombo ne pa lobi kombo un point ba. Olinga mtabakisa lisusu te likolo ya makambo wana eza le passé to bota na yango to tikali fa wa bandeko. Ya o ma banuka mwana merci ba bonne soirée na. Ouais na répondre yo kasi. Répondre nga. Oui, au lobby ba séparation oui ils rappellent délivrance na bateau. Oui, eza délivrance oui parce que tout le monde na kata kopanzana na biso mutu akena koni asa organiser na makambo na ndenge na ye pe ba mayele sa nini ebakisami elakisi te ke tozaki na envoûtement non tozaki biso nyonso na sika moko tozaki bana mike tosakana na likambo te okuta na kati ya mokili tant tokuta likambo na mokili epesi biso plaisir tosakani mais tant tokoli tokopondre ke te leke tu fois comme responsable Karine fois comme responsable je fois comme responsable mais elingi olakisa te ke soki mutu na kone photo finga na toswana là eza bien dit. Il y a des choses il faut yo côté mais qu'est-ce qu'on bongo te biso qui ça la ba ko pinga yo ndeka ba ko ba sirio et tu ko biso yango mo ina lobino ke tu fi parce que alingio parce que mon contact ko ta na ba ko ta biso charge merci madame merci na sepeli ozala bien bye. D'accord, merci. Tosh. Appel, écoute. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir. Obengi biso depuis Wapi. Depuis Kinshasa. Ouais, depuis Kinshasa. Posez question à yo. Je suis là en direct. Pour savoir. Pourquoi tu ne peux pas se retrouver avec comment elle s'appelle? La fille qui est en Grèce, comment elle s'appelle? Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon so, ya Elengi Akomba. Hein? Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Akomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengi Akomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on a appelé Elengi Akomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de qui topo, il y a pas de JP Kiama, boss de boss, il y a danger. Donc, on va s'entendre la zaki.
ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na bakubali Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamu na zana chaîne ça qui toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.